Ok. Bon. Na yebite mwana bilaka to ko banda kuna siko. Pardon, c'est un homme qui est mouta. Dans un mouta nommé le père, on a eu un sujet et aux années, il y a un toto banda, comme ça, mouta a peu ce sujet, on est tout banda depuis tout développer quoi. Voilà. Bon, ce que vous avez déjà procuré là, ce que vous intervenir aux humains là-bas, donc tout ça qui est mouta zambouana. Ça va. Ça va. Ça va. Mouta zambouana. Oui. Naza awa na mbuta ndombele na mama nzinga donc bango te prof azobela malade avec la grippe beta qui le même jour que bandenga grippe beti ega le même jour to kabwa na nga grippe pe la lignée royale. Ouais. Bon. To boye to banda masolo na biso marke na zana ba mbuta moko mutaza clé a fala kota mwana Kivu mais azaya kopela mais nazoka kozwa ete na yebite qu'est-ce qui ne va pas na côté na yekuna. Bon. Mais biso tozo banda ba nini na biso ba sujet na biso. Sujet ya mpoko lelo d'abord merci mingi na bande ko nyonso bo solliciter ngai ke bo participer na émission ya mpoko lelo yo qui est en réalité toza direct na radio te. Toza na se ya nzete ndenge ka bakoko na biso baza kosala ke bavandaki na pembeni bamama bazwela bango mai kende bazoliaka na malembe dalante tande na se ya nzete place baza kotraitele makambo minene ya baboka avant ke ebima na public biso pende yango na ka système tozokenda yango na se ya nzete so tosilisi awa toyokani baplace toyokani baplace ya kolongola oyo tokolongola mpe tokolongola na biso et puis nde topublie yango po ete peuple pe ayoka masoloni nango bakulutu batraite na se ya nzete mikolo tozokendaka nango malembe et apparemment toza mpe kozwa mwa bapoint ya mike ke franchement le message arrive entre autres semaine oyo tomekaki mpe kotraite makambo etali maniema na complication mfumuki mbango akutanaki nango na kongolo bana bilaka totraitaki situation wana bandeko kimbangise ensemble toyaki komona masivi ebele ebimi wana na kongolo Kongolo ekutani na nkamba na même place Kongolo tomoni mpe masolo complication ba relege na mfumuki ba bakutanaki nango yango mpe ka butembo za iso na kota mbanza ngungu babiloko nyonso tokolango mpe na kote ya archéologie na biso na spirituel tomoni ete franchement de bonnes révélations ebimi wana. Mais alors lelo yo nazana bandeko ya Maniema ya Kivu parce que Maniema zaki ex Kivu neza pe ex Katanga na triangle wana tomo voilà alors lokola pe bandeko na biso ya Kivu balandaki masolo yango bameka mpe ko récupérer biso poto vanda ensemble to traiter situation yango nde yango wana par demande bandeko ya Kivu tozana ba awa ndeko Jackson azana kati yende mutalobete nono bino pe to lobilaka na makambo ya mboka parce biso bana Kivu tozo kokufa tozo kosila batu boza penza koyaka na moto ya makasi te poto lobelaka makambo oyo parce omoni ndo kibelela nde sur demande bana Kivu lelo tokoyoka bango mpe na ba dimension nyonso na ba complication politique ethnique na baluvila koma elekelaka kuna na minoko na bango mpo ete tokoka kotraite un peu situation oyo na bokebi nyonso avec bino bambuta ya babwania bozanaka na kati awa donc nazobanda na kopesa d'abord maloba na nkolo ya programme ya mpoko lelo yo ndeko na biso Jackson Shindano mwana ya Sud Kivu tolobaka ya Kivu ya Est ya Congo ayebisa biso alingi nini au juste biso toyoka ye poto yeba un peu comment to traiter les situations o ndeko Jackson na pesio eboto na yo kuna place nyonso zali. Tiens, vois un peu ma casse, pardon. Oui, pour la petite, on a la présentation. Pour qu'on s'introduire, on se présenter. Volume. Comment on a Shindano. Volume, muta, pardon, volume. Volume, ça bien fait. Nous en assez. Ouais. Comment on a Shindano Molisho. Nazali ressortissant ya République démocratique du Congo na Sud Kivu na Bukavu na ali mwana ya Shabunda Murega ndi na Scandinavie
na Suède nali combattant résistant contre régime ya Hippolyte Kanambe na système na équipe na mobimba ba Rwandais et surtout en complicité sous la communauté internationale. Donc na pesi mbote na République démocratique du Congo na peuple na yo azali ko souffrir depuis indépendance ya Congo kino lelo. Na pesi mbote na Pakundu Joachim pot na ngai na saluer le sous combattant musu na lingaka mingi lokola nga aza déterminé na cause ya pays kombo na ye les crocos à Luozi aza na Netherlands na Hollande na pesi mbote. Oui, merci à trop pour un sujet à l'élo. Sujet à l'élo, un sujet papa Nani Joachim. Non seulement, toujours le Béalicamba Est, oui, c'est important. Mais, problème moi, n'a corrigé Nani Joachim. Naminga lobaka vai que non bino bata est il faut bino bo telemela kana makambo yo parce que bino nde boza bakolo makambo bona bo na mona place on a équipe na correct te na nene parce que pour ma est et pour ma République démocratique du Congo tozo comprendre nenge papa Joachim alobaki ba na est on dirait bazo mona na mona na mingi te na ba makambo depuis au Salma plus de 10 ans Hippolyte Kanamba fandi na pouvoir abomi plus de 8 millions ya bana est donc na yebisaki papa nani Joachim Zambwana ke c'est-à-dire biso problème na ba temps futur oya na République démocratique du Congo c'est-à-dire toujours en termes ya représentation ya chaque province représentation ya population na biso muke to komi réduit en poussière c'est-à-dire par rapport à s'il faut to comparer à province ya république donc le loyo nord sud Kivu na Maniema toza ba province mais ça toza population suite ya nini suite ya terrorisme envahissement ya ba étranger oyo est et subir pendant plus de 10 ans plus de 8 millions ya bato bakufi mboka wana azofanda awa na Scandinavie population na bango yalaka 12 millions Suède population na bango yalaka 12 millions siko sala calcul sur 12 millions soko longoli 8 millions omonte ke nation nyonso esili awa na Suède soko longoli 8 millions wana oyo ekufaki na este wana oyo ba Rwandais ba Ougandais en complicité na Hippolyte Kanambe na communauté internationale ba boni donc soko sala ngo o calcul ngo awa na Scandinavie awa na Suède awa population na bango nyonso ekosila ozomona donc eza problème moko sérieux ya kosaka na ta mokete alors donc yango na rappeler nani Joachim Zambwana ke non likambo ya est et ali likambo ya bana ali likambo ya peuple mobimba ya Congo c'est-à-dire il faut se rassembler na kibomoko to bundisa monguna to éradiquer c'est-à-dire malheur de 10 ans pour se sentir libre, tout le gouverner pays on a bisomoko. Il est bien vrai, même na père mon ami tout naka bana SS noté, c'est tout à fait vrai, bazar rare, ba mona naka mona OK na ebi bobiso na Scandinavie kutu ba koto yo bika ka mboka koto to koto Zambona ya ba mboka moko so ki bien eloba maka mingi te na ba événement ya ba makambo. Ozomona ya ba moko ils ont un peu oublié. Donc mingi total la ba koto ba na bana Kivu baze belé ba côté kuna mais ba yoka na te bazomona na te même ngai pela mitu na kapona nini ozomona bon mais eloko mosusu toregrete ka po tokomi moke trop na ndenge ya population na biso na est donc eza grand problème to nango lelo frère tosololaki na ye liboso allo Zambwana ozolanda très bien ah ok frère tosololaki na liboso ayeki na ba 17h alobaki atunanga question moko soki naza toujours en contact na bato o baza sur le terrain c'est-à-dire na Bukavu bilo marqué wana na yebiseki ke ngai kutu na yalaki onaki na kobanga ya mingi mais na kumisi Nzambe parce que na ndo bangela mingi famille na ngai
mais na yeko na dernière minute que ba se sauvaki ba kimaki baza côté Katanga na province. Donc on a une famille na ngao na ndeko zo ba contacter na ina contact direct ya ko ba situation sur le terrain. Na banda na ce qui frère on a que situation na tellement catastrophique à tel point que mutu nyonso oyo azoza moyen ya ko se sauver aza ko se sauver ozomona y compris on est notre ebi aza na Bukavu azo traiter ba mère belle ba violé vie Denis Mukwege docteur na banda batu so azomona chaque fois viona aza ko se azo courir il y a assassinat et à chaque fois viona azo kima azo kina ko bomba na Belgique tout ça a passé remoko boye et donc c'est insécurité comme ba Rwandais ba Ougandais bazo kota côté à Beni ko terroriser population ba Rwandais bazo kota côté toyo ko terroriser peuple na biso ozomona c'est-à-dire mutu so s'échapper alors plan ya ba ya plan ya politique kanambe na bande ko ba Rwanda Paul Kagame Yoweri Museveni na ba occidentaux, ba américains, ba européens, plan na bango zaki ndenge nini, c'est-à-dire ba luka c'est-à-dire ba silisa population à est le plus rapidement possible. Nord sud, le ko ba omoni ba richesse ba ressources na ba na besoin ba coltan wana, et ça tellement belé na ba côté wana nord sud. Alors na kati yote mais ba biloko to yebi déjà. Vraiment au silisa population il y a est après ce que bango ça va s'accaparer vous comprenez va faire contrôle télémona wana raison na télémisili wana kozala pe na passer tout ça ba tebela na kati awa oui téléma mke wana tiam ke micropause raison na télémisili ko limsa Joachim Molobi na lobi na télémission parce que côté na côté ezali que presque bisonyo soto siliko yeba déjà makabo likolo bawana alors ezali ko moi rappel c'est-à-dire en général il y a situation vraiment il y a est après ne to ko na ba débat mususu tout ça ba débat mususu ko ebele bande ko bakoloba to ko solola to ko échanger on a aussi ko moi politique générale il y a situation dans est on ya onde nazo même na commune à fin donde na loba ke plan ya Hippolyte Kananda za ande kuna Paul Kagame na Yoweri Museveni yaki ndeni yalike baluka par ba sili sa population ya est tikala ba forcer bango na c'est-à-dire na exil ozomona c'est-à-dire ba abandonner ba territoire nyonso wana ozomona baluka ba kene ko se cacher peut-être dans ma province ma famille oyo ba ngona sur Kivu ba bazasko na Katanga ozomona de façon que leur population déjà après ko boma 8 na ba 10 millions au moins que c'est déjà dangereux la grande population c'est na est alors leur ba pour déjà ba atteindre l'objectif na bango alors na niveau là siko leur presque nord sud Kivu aux la vide bango siko ba remplacer population congolaise na ba Rwandais ba Hutu ba Tutsi pe ba luka ba sala oza plan na bango ya ko annexer est et côté à Rwanda ozomona donc nde makambo zo ko salema ayangora raison pour laquelle lit et tumba ba congolais eza plus que jamais et tumba ko sakanate eza important ko sakanate c'est-à-dire combat autour na ngolo il faut tous se rassembler makasi to luka vraiment par tous les moyens pour lit kanambe aluka abenna na longo na mboka wana type wana zali source ya malheur ya peuple congolais pour type wana une fois longo na mboka wana na équipe na ya ba Rwandais to za na mesure ya ko résoudre ba makambo ndenge pe na lobaki zambona na lobaki yango ke ndenge ba israélien ba sala zambona zola nanga très bien aboké binyos oui ndenge ba israélien ba sala moni ba israélien eloko ba sala pona ko stopper ba palestinien c'est-à-dire ko stopper j'ai ba palestinien ko tinda ba roquette ko boka ba mabanga ba nini batunga miri ya mulai ya gaya ko sakana te ozo comprendre nde solution to kozwaka na est wana frontière on eza ba frontière kaka bonzela makolo boy kotia
outi sud kivu koti Rwanda bakote ya Beni wana soko leki Beni koti bokoti Uganda eza banzela boya. Il faut miri ya wana tozolo bela l'air gouvernement vrai gouvernement congolais gouvernement responsable et ko fana na mboka wana. Il faut miri ya mulai e utana se kote na biso ya sud kivu. Allo motion Bukavu, Goma, Rutshuru, Butembo, Tiba côté à Beni. Na passé na motion. Pour séparer biso vraiment na nini ba alero wana. Bien buta na banza opesi biso introduction. Oyebisi biso pe souci na yo. Na banza yo ki yo mo ba motion baniko ya c'est que toza ya batebele toza na bakamba koloba. Menga ya vana pesa ba motion na to banda ba débat. Na ko préférer un peu na meka ko répondre na ba makambo susu ndenge uti ko lobela pe bandeko pote ba komata okumbela masolo oyo na sianzete Kivu ezaka unique place te oyo tozana ba frontière na ba boka mususu na d'une manière générale parce que expérience na za kota ba Congo nous avons des villes comme Basongololo, Bakibentele, Bakimpangu, Bakuilungongo dans le passé ezaki ba ville moko considéré beaucoup plus que ezaki occupation ya bangolais mais bankolo ya babele oyo ba congolais bayebaki ko yeba nani aza congolais nani aza muzombo to musansala bangolais. Donc cette raison me pousse à dire toujours na peuple congolais que excuse moko ezalité pona bandeko ya Kivu bo meka kozanga kosunga biso ba peuple congolais batuto toza batakote wana te na koyeba ko filtrer to koyeba babilongi oyo ya banani ngo baza réellement ba congolais ya Kivu na ba congolais oyo ya ngambu mususu ke baza ba congolais te parce que nous dans les bas Congo nazo ba bien passer na za mwana est ya west pardon soki otuni biso to yebisa yo ke mutela za muzombo to aza congolais to za capable ya koyebisa yo eli koloba ete nous supposons ceci que bande robota ba micro off ndeko pulu parler sa micro off. Nous le savons très bien que batuchi rwandais Ougandais Burundais ba nyonso parce que mutatie micro quelque part awazali yangona ndeko totia ba yo petia micro no off peut-être yo mteza kozongisa so totia ba micro off na bana to na koyoka na bien. Alors batu ya est ya Congo tout comme ouest place nyonso na ba frontière toyeba ete mutu soki ali inko kosa région akendaka jamais na région o azali ko kosa kaza mwana région wana. Donc il y a des Rwandais, Tutsi, Burundais, Ougandais, Tanzaniens, baza beaucoup plus na baba Congo na centre ya Congo na Kinshasa pour dire qu'ils sont de l'est du Congo na Kivu. Donc ça d'abord première responsabilité bino bana ya Rutshuru, bana ya Kivu, bana ya Bukavu, bana ya Maniema boko ka kosunga peuple congolais. Là où nous vous condamnons, c'est que même tant tu y a na ba radio, na ba média, partout na ba Paris, ba nini diaspora en Afrique du Sud, ba telemi okomona rarement bana ya Kivu. Bana est boza penza mingi te soki bozali alors boza na difficulté boza vraiment identifiable. Ceci acquise que ya soki monguna koti na mboka na pata est Congo azo réussi ko sala plan na ye ya aussi bino bana Kivu bozali en complicité ou bien boza ko permettre yango, ça c'est un. Deuxièmement, quand vous nous dites ba désordre non sous le kana est Congo wana foto yeba ete ba gouverneur to sana bango sauf soki boko yebisaka biso ke baza ba congolais te toza koyoka bino toza na bino mayele awa. Assemblée provinciale baza na ba circonscription na bango ya ba députés provinciaux oyo ba ko contrôler chaque 1 km² ya per capita ya population eza ko vanda wana. Où sont cette élite politique ya élite provinciale ya Kivu Bukavu poete boko kwa koyaka awa koyebisaka biso makambo zeli kana ba circonscription na bino ke biso toza koyeba ko leka bino ya misatu na lina yeba un peu quand est-ce que ba désordre oya est à Congo et banda parce que les Rwandais et les Congolais ba tuchi na ba Hutu bazalaka déjà mélangé depuis des années, depuis des siècles et des siècles. Est-ce que y a eu des batailles na temps ya Kalapé ceux qui pe bakota na Congo et que ce ne sont pas des Congolais na époque bakota ka est-ce que nano mona te ke mutu akei na mboka mususu a umeliona pe mboka ngope komi na ngope aye akomi ne pe kolinga mboka ngoko leka mboka place uta ka eshe biso bana diaspora to comme une expérience ngana za na Amerika wa bana na ngai
bamonaka kutu Congo penza te bamonaka Amérique netika mboka na bango pe balingaka yango elingi koloba si tu attaques l'Amérique mes enfants sont capables de vous répondre aussi. Alors à se dire cette réalité se fait représenter partout au monde. Mutu nyonso azalaka étranger na mboka oyo yambi très bien awumeli pe na mboka wana akomaka ne pe mwana mboka wana alingaka ne pe mboka wana parce que mboka ngo pe epesi pe lipa na kwanga nde aza ko vivre na ye. Donc s'il y a des Rwandais présents dans le Kivu ou dans le Congo oyo baza na esprit évidemment radicaliste ya kobomaka te, vous allez nous dire comment biso bandeko na bino tosunga bino na kofiltre bango na koyeba kosala triage entre bino bana ya Kivu na ba oyo bino na bino kaka bokoyi komona ete baza penza bana ya Kivu te. Dernière question na ngai kozala avant na pesa malobana batu nsusu, vous êtes sûr que muta koyika kolonga na mboka na ye akeine kaka na mboka mususu po aluka kaka ne koboma parce que batindi yake ne koboma kuna? C'est si acquise que je doute qu'il y a des Rwandais, il y a des Ougandais, Burundais, balonga na mboka na bango batika mboka na mboka bakota kana Congo pour venir seulement massacrer tiwe. Donc cette affaire, bon mais un peu koyebisa biso qu'est-ce qui se passe au juste na esa Congo po ite toka kotsela bino loboko na sima. Merci. Na yebite na pesi antenne pande ko mwana bilaka po modéré ponga pe nazana kaka intervenant. Zambwana. Zena répondre yo. Zambwana. Oui, na pesi antenne pas mwana bilaka ye muta koyeba azongisela yo ou bien kopesa maloba. Autre question fallait que na yebi mais siko na pesi antenne na studio na pesi ona mwana bilaka ye kuna ayeba comment ko coordonner programme. Soki ko répondre ka ye muta koyeba na pesi na ne pas ya mwana bilaka ponga ina loba so mingi te. Matondo mbuta. Na oloba boye en fait pour bandeko bolimbisa parce que toza bandeko belé et na conférence kuna na ebité bandeko nini bazali kuna pour naza ko mona bango nyoso te. En fait, tout procédé Boimbuta pour au sosu maloba déjà je crois qu'on monopolisait déjà moins plus de 20 minutes. Mais question au Mbuta tu peux poser le cas mémorisant ou bien comment quelque part mais tu revenir na yo mais na bosenga na nous to kabola na bandeko moko mutu apé sa point de vue na ye ezala na vision ninga za komonela likambo comme ça to yeba point de vue moko na moko après to ko kusana débat na biso matondo nazong silo maloba Mbuta. Matondo takoloba na yebite siko pesi micro na nani Mbuta Zambwana. Oui. Nazong seli micro na Mbuta po yo mutozali unozo gérer batu nyonso koti na conférence po nazo mona bango nyonso te. OK na comprendre Tour de table bon. mutu na mutu azwa. Boy tokei merci boy tokei pa Mbuta mboko introduction na nyonso yoki. Matondo na pesi bato sombote na poka lelo. Bon, nandi papa Siliko lobela biso makambo ya est. Na pesi sombote c'est la première fois na mona lobi na ba masolo biso ya CNDT. Papa tozaba bantu bakoko baloba soki moni mai ezoleka kotala couleur ya mai wana te foluka okele na source oyeba vraie couleur ya mai eza ezobima na source likama eza kabila te kabila kuta kokuta biso na sanje te tobaka vérité totika ba soupçon moko inutile likama est banda depuis Mobutu à la pouvoir eza likambo ya spiritualité soko na lobi na cesse na ma cesse comprendre likambo na lobi na yo balobi toute vérité n'est pas bonne à dire mais na koloba no likambo moko soko ebaka papa tangenda na koloba no clair il a maudit côté est soki papa mokolo azala conférence akoki confirmer yango et papa mokolo alobaka yango bien na tangaki na Genève na 1998-99 bosaka acte moko ya mabe na pata ngenda alobi lokola bosali ngai boye na pupuli makolo boyoka sango nini koleka un jour na est ekoningisa mokili mais bamakambo koleka na est kuna mokili ekokipe yango te eza makambo kota spirituel olobi yango bien ke mokili ekipa yango te parce que basi bakanga likambo wana eza prophétie fo boluka nyonso bosenge nango bolimbisi papa nalobi nango te ke o mpo na blage tala makambo mosusu ezoka na Congo wana eza biso moko bakongo tosala yango soki barepercussion ezoya après bokomi kolela likama est eza pasi mais mpona mokili ekipa yango te
parce que les a prophétisé makila et que tambola na mai. En tout cas, la suspendre comme ça loba. Matondo. Merci koswana ekozala te awa boyokani kaka boye tomati epai ya ndeko Kamit nazokende na ordre ndenge namona bato bakotaki ndeko Kamit topesa maloba. Oui, alors tozokola kitoko koba. ok, ngai na yoki ba intervention ya bandeko na biso mibale bati koloba awa ndeko alobi ke eza problème ya Kabila nde moto ameli biso problème mwana mosusu alobi ke eza kekeke bato ya Kivu basala mabe na papa ya Ngenda. Mais moi je ne pense même pas que ça problème ni à Kabila ni à papa ya Ngenda ke biso bato ya Kivu tosala ki mabe. Non, problème est d'abord boy. Ça dit que question il faut simplement toi que la source c'est le voilà à la qui un peu avant. Mais ça dit que la source wana il faut de koyeba yango, ça dit que ko analyser yango vraiment bien et ça dit que bato ko comprendre que problème oyo ya nini ya mboka na biso Congo ou bien en fait côté na biso ya nini ya est et ça ndenge nini. Donc même si Kabila a limité ou bien a créé nango, le problème en fait restera toujours là. Mais le problème est zawana na nini na est zaboye et que ezali tout simplement c'est en fait le problème du pouvoir. Et zande problème il y a, c'est-à-dire qu'il y a que diviser au pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a que gérer le pouvoir. À part d'abord, il y a comme d'abord un problème il y a que gérer le pouvoir et puis il y a aussi problème il y a ni pe amabele. Et puis avant d'abord il y a comme ça veut dire qu'il y a un problème pe amabele, il faut peut-être connaître pe kota la paix problème pe il y a ni amboka, ça dit que faut gérer pe mboka. Alors batonyo so baza awa, je pense que très bien que pendant au moins 32 ans, il y a nini ya pouvoir, il y a nani ya biso ya président Mobutu. Comment est-ce que le pays est géré? Alors, ngai moko neti bino ngai ko baken ngana fandaki na nini na Bujumbura. Ngana fandaki pe na Rwanda. Ngana fandi pe na Congo en tant que Congolais. Mais il faut que tout le monde comprenne seulement Kamomoko. C'est-à-dire que na Bujumbura ou bien à Kigali, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une très grande communauté congolais. Alors, aujourd'hui, bazalaki wana non et non et na années 40, na années 50, na années 60. Mais tout le monde qui est là, il est reconnu comme étranger avec sa carte pour étranger. Donc, un, il n'y a pas de confusion. Et deux, tu ne peux pas, il y a que se permettre, yo mupaya, oyo oza reconnu, oza na carte pour l'étranger, oyo kutu baye bio, que un jour, au kozwa soki folie nini, o akolobake ngai pe na Burundi ngai pe na Rwanda. Non, tu ne peux pas le faire parce que mutumoko je pense que na batunyo so oyo ba lobby je pense que papa Shindano si au moins je me rappelle bien ni na kombo na ye ce qui a lobby kaza mutabuka donc il très bien que donc non en fait ezaki ba congolais oyo bazaki ko nini en fait ko diriger Burundi na bane 50. Alors ça dit que babatu oyo bazalaki na administration ça dit que ya Bujumbura ya Burundi ce n'était que des Congolais. Mais jamais un Congolais a jamais ko bimisa soki likambo na ye moko boyalo bake ngalelo na komi Burundi et alingi akende kuna ko pouvoir. Et c'est pourquoi parce que un d'abord na mboka wana
ils ont fait un système, il y a comme ça là, que aux étrangers, on te donne une carte pour étrangers. Et puis encore très bien que très bien que yo, ça dit que tu es venu tel jour et bio très bien papa na yo koko na yo donc c'est bien identifié. Alors et pas na biso c'était comment ça dit que donc et pas na biso ngakuto ngaki kolobater ça dit que nyoso ba yebi yango confusion oyo ezalaki. Et que, alors, en fait, chers amis, donc, est-ce que vraiment, vous imaginez pendant 30 ans, il y a confusion, 40 ans, il y a confusion. Alors, voilà ce qu'on, alors, en fait, beaucoup qui na dit que na quelle idée que, c'est-à-dire qu'un pays est qui se construire, un pays est qui, en fait, et non, se protéger dans la confusion. C'est impossible. Alors, il faut te remarquer d'abord, la faute, c'est à nous-mêmes d'abord. Il faut qu'on puisse prendre cette, non, alors ça dit que la responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a biloko wana. Et à partir, il y a wana sikoyo, nesiko bisomoko toki kotala ke on a fait où baerere nini to salaki, et à partir, il y a wana ndeko liboso. Parce que il faut très bien que les ministres sont qui, mais ce sont des Congolais. Gouverneur Congolais. Alors, c'est le système ya KO de eza et pas nabiso. C'est le système ya nini quoi ya kimoibi on des oreilles non et pas nabiso. Système ya mabe des oreilles pas nabiso. Alors le problème c'est quoi? Ça veut dire que la première chose oyo biso il faut d'abord tala biso congolais. Est-ce que réellement nous sommes unis? On parle à union, on parle mais c'est la une sorte ça dit qu'une sorte il y a rêve moko ba congolais ba kanango, mais est-ce que réellement nous sommes unis? Est-ce que réellement est-ce que vraiment les congolais est-ce que vraiment en fait kolinga mboka wana? Merci na katite parce que ko soma loba nayo parce que toza ebele awa na banza to bana ko chronometre un peu mo moke po ete mutino sa na soif ya koloba aloba na bana bilaka na sima kuna na yebike mamanzinga zali mbutante mo pe azali o komelanga o pesanga sine soki bazali pre ya kozoma loba parce que biso na kati awa toza pe na mbuta dompe mbuta longi soleil pululu mbuta veron na maître master bango nyonso na balobi te ordre penza pour le moisana nous bien organisé te donc bo yebsanga te ke naza kopona nazo kende gauche à droite comme ça to ke ne pas maître master Matondo na mitaki mikobolimbisi vraiment na sefeli na ça fait vraiment longtemps que na sololi na bandeko donc ça linga plaisir à trop et le solo to sola lelo ya mutu ya pamba te mopanzi wana ya Congo oto benga est ya Congo to bos nekezina ka Congo ba est wana ba division géographique wana eza ba makambo yo ba mindele ba ene yango pona ka o tcha division kati na biso mais c'est le Congo tout en entièreté donc so ibandeko ba za mopanzi wana kuna ba mona pasi non pasi wana pe biso pe o tuza na kati to na mopanzi mosusu tuza ko sibiri yango puisque zara nzoto configuration ya nzoto donc lisu soki ezoyoka pasi donc pasi wana ezoko affecte nzoto mobimba donc bandeko baza mopanzi wana bayeba ete tozokabola pasi wana na bango mpe likambo wana mpe eza likambo na biso mais nakoloba ete na lolenge ndeko na biso mboko a introduire lisolo na ye kote kunanga pena naza d'accord likambo ya kwana ya désordre wa mopanzi ya este wana ebandi avant même kutu badiangenda dans ce koloba ete diangenda muta modiri a modire parti wana nga na komituna diangenda ngo ya zanani ya kominani pour kinde kolakela côté kuna pouvoir ngo zu yango wapi puisque na connaissance na nga bolimsanga na considérer comme étant un prophète comme on peut un homme de Dieu donc ma qualité spirituelle pour nga na mona kazara nango te à part ba mafia na bango basala na ba minele pour na ba konza bandeko na biso ba congolais
donc nazo reconnaître a été mais problème ezali côté kuna ezake surtout le keina kolandela historique oyo ba belge ba présenter biso to mona été ba belge ba récupéraki Rwanda na ba Burundi wana suite ya ba partage ya Berlin tant ba kotaki tant ba eshuaki avec Hitler ndi ba botulaki bango ba nini oyo ba territoire oyo nyonso to ezalaki Allemagne yaki Rwanda na ba Uganda wana ba Burundi koma ki sous Italie ya ba Belge mais bandeko na biso wana ya este esprit oyo bazalaka na yango esprit oyo ya mvuluzi kimbangu oya koboya domination bazalaka kolinga domination ya Belge te et ba Belge bazalaki kotrouver difficulté ya kotravailler puisque main-d'œuvre bayaki na posa ya main-d'œuvre baexploiter ba richesse na bango d'où bazalaki na besoin ya main-d'œuvre moko facile nde bakatisaki na ngambu wana mosusu mpona kokende kozwa ba ouvrier na bango oyo ezalaki ba Rwandais puisque même ba Rwandais wana bazalaki mpe bana ya misala ya bakoko na biso na mopanzi ya este kuna puisque bango baza peuple oyo bawutaki bakote ya basomali kuna puisque solo toyeba tozobunda na banani et puis banani yango baza koenvahir biso wuta des années eza makambo ya makila eza makambo ya race makambo ya DNN donc ba Rwandais tangu ba Belge bazwi bango mpona basalela bango bamisala nde bakoti wana na Congo et puis misusu basinstalle ti bakomi mpa koluka mpe korevendiquer badroit tout ça mais badroit yango se boso koluka borevendiquer badroit na mabele ya bato il faut mpe ezala na procédure moko juridique puisque mboka na mboka etambusamaka na mibeko na yango mais bango bakolanda yango te balingi bamema makambo na ndenge na bango avec appui ya bamindele oyo baza toujours na besoin ya konyokola biso alors côté kuna wana ezali makambo oyo ezali politique tokolandela yango mpe politiquement mpona korésoudre mpe baproblème wana mais si ezali na connaissance na nga tozali na problème ya malédiction mibale oyo ezali mopanzi wana kosesengela na biso tosala effort tolongola likambo wana ezali ete ya liboso oyo esalemaki avec ya kokufa beto trahison ya Musiri trahison ya Musiri esalaki malamu te donc malédiction etikalaki kote kuna puisque modèle babomaki mokonzi ezalaki ndenge wana te na bakoko na biso mokonzi bokoki kosabote ndenge wana te faut to revoir ka wana to traiter yango to luka un peu kolongola eloko wana et puis avec kufa esusu ya mvulu bon koloba kufa te puisque mvuluzi akufa te mpona nga koloba ndenge batortiraki mvuluzi kimbangu mopanzi ya este wana kuna e négligence moko esali mpe mvuluzi abimisaka maloba contre bango kuna alors likambo wana toyebi ete bilaka ya kimbangu elekaka te kokisamaka nde tomona ete bandeko wana mpe bazala victime ya likambo oyo mvuluzi kimbangu alakelaki bango mais ndeko ezalaki diangenda te mais ezalaki mvuluzi kimbangu obongisa ya mpe boyebi na yo kote wana pamba te diangenda aana eloko moko te eza nde mvuluzi kimbangu nde mutu abimisaki maloba mpona bandeko ya este wana alors biso atake bana ya bilaka oyo mpe toye na kati ya koluka kimia na mokili il faut tosala ete tozongisa harmonique entre bakoko na biso na bandeko bazali mopanzi wana kuna mpona kimia ekota mais likambo ezali mama ya limutu ya likambo ezali ete baenvahisseur oyo ya race ya mindele basangisa bamakila na bango na barwandais basangisa makila na bango na baindien misusu omona indien makilala lokwa mundele donc ezali barace ya bato wana nde baza kozwa bango baza koutilize bango contre biso mpona extermination ya race na biso fo tozwa mpe makambo wana au sérieux mais mama na likambo eza nanu koregle nanu baproblème spirituel puisque les physiques précèdent les spirituels donc esengeli tolandelaka wana et puis eza mpe susu na bandeko na biso mosusu oyo ya tribu ya basuku bango mpe bazalaka victime ya malédiction oyo bayedaka baportugais na bitumba oyo ya bataille ya mbwila
contre les Portugais, basalaki allié contre les Portugais, basalaki maudit et vi na bango génération na bango ba ozahara batu ya koni na makala. Donc esengeli na biso to revoir ba histoire wana nyonso tout to luka contact avec les spirituels nos aïeux pour na ko régler ba situation wana. Voilà introduction nanga pour na partage na zongisi maloba. Merci, sans plus tarder, tozana ndeko Soleil Pululu ndeko Dompe na ndeko Verona balobite ba obatika na kati awa. Donc nde tokei sikoyo epa ya ndeko Dompe Mvitakanga nde tokene pa ndeko Veron et puis ndeko Pululu ndeko Longi pe azana kati et puis nde tokene ekipe bana bilaka o bazana sima ya ligne kuna ngai pe awa nazana papa Mawabi azape na ligne awa. Alors towe la temps ndeko Dompe Mvitakanga topese maloba. Matondo mbote ya bandeko nyonso baza na kati na conférence na yebi so na koloba ke na CPD ke tozongisa problème oyo mais c'est important quand même to discuter yango eloko ya mbona koloba ete to longola molimu ya ko mitizaka biloko nyonso, c'est-à-dire créer un mythe tout autour ya biloko nyonso, parce que ça kolongola biso na aspect ya objectivité ya problème. Quand je parle de mythe ici, c'est-à-dire Koko dit ça, eloko moko non palpable, soi-disant entre guillemets mystique, spirituel, qu'on ne peut pas définir. Malédiction de celui-là, malédiction de celui-ci, malédiction de celui-là. Oh, yonga vraiment, on va balayer sur du revers de la main. Mais si problème il y a Congo, mais on doit lobby. So comme on y mai, landa ango na musindo. Na esika lizibe bandaki. Le problème du Congo, faut demander qui a créé le Congo. Faut te comprendre qui a créé le Congo. Pourquoi l'a-t-il créé le Congo? En ce moment, tu comprends ce qui arrive au Congo qui a été créé par la volonté de celui qui a créé le Congo. Autrement, le reste est comme une spéculation. Faut te comprendre que les gens qui ont créé le Congo, bah créé Tiango pour n'angaïte pour na yote. Bah déterminer Tiango pour n'angaïte pour na yote. Ça ne les intéressait pas du tout aux ala Rwandais, soi-disant Rwandais, entre guillemets, aux ala Mukongo, entre guillemets, aux ala Muluba. Ça ne les intéressait en aucun point. Le problème de Bango, c'est qu'ils voulaient une terre qu'ils pouvaient piller pour s'enrichir. Et il faut tout comprendre la motivation. Motivation de Bango, c'est que chaque fois que Bamoni, ils doivent revoir leur stratégie pour bien piller, bah, qu'on revoit les Ango sans bino. S'ils décident qu'il faut un bon mabino, bah, qu'on bon mabino. Donc, c'est ça le point de départ photo banango. Parce que surtout, tant l'histoire, tout ça, comme on a que victimisation, tout ça, qu'on cause en ango. Et ça, qu'on a biso parce que, de un, tout ça, on peut comprendre l'histoire, na biso. Tout ça, on a effort à comprendre l'ango. Mais nous voulons créer des mythologies fausses pour justifier que tous allez bien, nous sommes victimes. Ce qu'on a dit, on a dit histoire, et la dernière conquête depuis 1482. Au moment où ils ont commencé par la traite des Noirs. Tant qu'on a montré que la traite des Noirs est comme très coûteux. Il faut qu'on ait tout. Ça demandait beaucoup d'efforts. On a fait la résistance, patata. La meilleure solution, c'est au lieu de transporter jusqu'à l'Amérique, il faut les nourrir pendant les voyages. Comme ça, vous êtes obligé de soutenir Bango dans ma plantation. Alors que le but de Bango, c'était économique. Ils se sont décidés pourquoi ne pas faire Magamonio Soana sur le terrain. Ils ont imposé la colonisation. C'est-à-dire, on change de tactique maintenant de pillage. Au lieu de piller, ça pose trop de problèmes. On a instauré la colonisation. Mais la colonisation, ils allaient qui? Une logique patrimoniale. Vous créez un pays, vous êtes les pères. C'est aussi coûteux. Au lieu de nourrir les sous batouana, qu'on loger bango, qu'on ta la santé na bango, ça nous coûte beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux faire indépendance comme ça. Nous avons piller bango, mais à ce moment-là, eux-mêmes ils se prennent en charge. Ils sont taliban. Et la même logique à Monique, comment est-ce qu'on peut regarder encore ces gens facilement? Nous devons commencer à les diviser, créer de nouveaux pays, patati patata. Donc, tout ça, c'est une logique wana. Il faut comprendre ce qui se passe à l'Est, c'est quoi? C'est-à-dire que
une mauvaise compréhension de l'histoire, de conflits latents qui n'ont pas été réglés du point de vue coutumier que Mundele a amplifié en gros, azali ko se servir nango pour combattre ça, n'est-ce pas, niveau degré à conflit. Et pour ça que se servir de l'intellectuel congolais qui a été fabriqué par Mundele, qui lui a donné beaucoup de notions de l'État, du pays. Dans ça qu'on s'est définir, je suis congolais, la constitution m'a dit ceci, la constitution ne m'a pas dit, constitution oye moka koma ki angote. Et nous avons dit que comment poser question madame. Si nous comment pour ma Congo, na Rwanda to tchango au niveau des personnes. Il politique canambe soi-disant, mais avant il politique canambe on a toujours des problèmes na côté à est. Après mais za la kanango. Non kende comme Kalobi n'engana éclairer mo Kalobi malédiction Moussiri. Moussiri n'est pas un homme de l'est. Moussiri est en Katanga. Et puis Moussiri est mort tanzanien. C'est ça que les gens ne connaissent pas. Autant l'histoire à Moussiri. Les autres il faut tolongo la mbogani Moussiri à Outaki. Il est venu de la Tanzanie. Donc vous avez une configuration. Merci Minki. Configuration géographique na biso, na configuration ancestrale na biso et cocanité. Vous réfléchissez avec quelle Afrique? Afrique Yabako Konabino? Ou bien vous réfléchissez avec Afrique Mundela Pesibino? Si vous allez réfléchir en Afrique Mundela Pesibino, vous allez rester dans les malheurs de Mundela Pesibino. C'est lui la malédiction. Deuxième élément, même si on fait une analogie, Bande Congolais, vous allez se comporter comme si le Congo est un pays très spécial où vous allez convoiter en gros, la réalité que les Congolais nous retrouvons dans les pays des autres. Comment appeler cet exemple il y a beaucoup de Congolais qui se retrouvent au Rwanda, qui se retrouvent au Burundi. Il y a des Congolais que moi je connais qui ont pris la nationalité rwandaise et burundaise. Bazali. Congolais, papa naïe Congolais, maman naïe Congolaise, accueilli comme ça en Rwanda, en Burundi, a une nationalité rwandaise, nationalité burundaise. Est-ce que le problème, il y a pouvoir? Est-ce que tu dois comprendre des définitions, il y a pouvoir? Pourquoi est-ce que tu fais le pouvoir? Tu comprends que le problème, c'est la manipulation extérieure des Occidentaux. Chaque fois, on découvrir et locaux, on a besoin. Et que il y a option moko, il y a biso, et ça dit qu'on dérange l'exploitation à Bango. Ils vont utiliser tous les conflits latents. Au biso moko, donc on dit qu'on résoudre parce que nous allons sur un terrain où le monde l'a imposé, c'est-à-dire le terrain de l'intellectualisme avec vos constitutions et vos constitutions T. On oublie le pouvoir coutumier qui pouvait régler les problèmes simplement. Tout banaliser en gros, voilà notre malheur. Donc le problème est qu'il y a un peuple, soi-disant, parce que c'est un peuple rwandais. Il faut définir qu'il y a entre les Rwandais, il y a ce qu'on appelle nilotique, soi-disant, na Bahutu. Et pour beaucoup de gens, quand on dit Hutu, on dit Muntu tout simplement. Mais quand vous dites nilotique, vous voulez dire quoi? Ça ne dit absolument rien. C'est-à-dire les gens qui vivent dans la vallée du Nil. C'est ça les nilotiques. Mais vallée du Nil, les bandits, vallée du Nil, les bandits dans le lac Tanganyika. C'est-à-dire qu'on considère que vallée du Nil, les bandits dans le lac Tanganyika, jusque dans le delta du Nil, dans la Méditerranée, tous ces gens qui vivent là de cette vallée sont des nilotiques. Tout ça, la définition, comme vous allez comprendre. Tout ethnicisé en gros. Tout le nilotique, ce sont les gens un peu élancés, morphologie, un peu tout ce qui est consort. Mais est-ce que vraiment le problème, tout ça, dans le Congo, ils allaient bander quoi, na biso? Ou bien le problème, ils allaient instrumentaliser parce que quelque part, il y a biso congolais intellectualisés qui se disent que le Congo s'est défini par la frontière définie par Bamindele, 2 344 000 km². Ce chiffre-là, 2 345 000 km². Donc, on a 2, 3, 4, 5. Ça, c'est quel genre de chiffre, ça? C'est tombé de quel pays? 2, Balandé, il y en a 3, Balandé, il y en a 4, Balandé, il y en a 5. Donc, il y a domaine, on a été. Pour tout réfléchir. Mais je pense que c'est là où, pour une chose, quand nous réfléchissons en termes congolais, angolais, zambiens, burundais, ainsi de suite, tous en a piège à Mindele. Ce que tous allez couper, pour une chose, problème d'insécurité, nos frères meurent. Voilà le véritable problème. Bandé comme ça, ça ne fait pas du bien à personne. Comment tu peux résoudre des problèmes, Est-ce que pour résoudre des problèmes,
esengeli kozwa mando ki pa mundele okende ko bomba bandeko mususu kozwa ni mir ndenge ndeko moko alobi to tonga soki andeka le Congo to ba savant to tonga mir moko soki ya ndenge nini po ekabola biso atu mususu baza na ngambo kote watu baza na ngambo kote alors que bango moko ba mindele ba considéraka toujours mur o eseparaka bango moko comme étant une honte bref mur de Berlin balongola kango mbao donc nazo kanisa ete problème toza na yango piège lié à l'intellectualisme tolongola logique intellectualiste tozongisa logique ya bomoto logique ya bomoto ezali kosenga ndenge nasokoka wana ete na mboka na biso tozalaki na bankumu baza responsable ya mabele oyo bayebi ete mabele ezalaka lopango te tobaka eba nini mondelo ezali lopango te kaboli biso te soki na ntango ya kala ozali kolobake bao bazali libota mbala mosusu ya babena kalombo bao bazali babena chitolo ndi obaki bakabwani te ndi ko bateke bena kalombo bakiki kokende pana bana chitolo afanda te non c'est ça notion photo zongisa problème wana ezali bobengi mwami ya ngambo ya Congo bobengi mwami ya ngambo ya nini ya Rwanda bango mibale bayokani soki tokosala soki tokosala cérémonie nini soki tokosala tangisa makila soki tokosala nini likambo wana esili comme c'était dans le passé mais aussi on t'a besoin qu'il y ait une solution intellectualiste vous pensez que c'est monsieur Kabila c'est un rien donc voilà un rien diarrhée et donc on va instrumentaliser par les occidentaux azali wana il fait qu'un travail comme un travailleur jour bato batiaki na musala bamoni ke azali soko sepesa bango te bakolongola ye akoza pene loko moko akoloba te akoloba ni a ni o ni i nous l'avons vu partout matondo nazongisi maloba pour la première partie intervention mais quand je koba prochainement mais to kama to longo to boyande ko mitiger les problèmes du Congo créer des mythes diangenda alokaki batu wana batu bakoyina diangenda batu pamba o chifumu kimbangu nde alokaki bango bakoyina ye pamba d'abord fumu kimbangu est mort à Lubumbashi ça n'a rien à voir avec l'Est du Congo. On a évité géographie de temps et la classe. N'est-ce Lubumbashi comme Est n'a pas raté. Bon, balo ba isuso Musiri. Musiri azaki na bunkeya. C'est au Katanga. Et Musiri ye moko. Azaki so tengo comme ça lelo. To ko benge Tanzanie mais comment ton dimi ki bokonzi ya Musiri Tanzanien, to boy ki bokonzi ya Hippolyte Kanambe Rwandais. Contradiction, ça n'a pas de sens, matondo. Merci Towela to que ne pas de coveron après de coveron tatu longi après tatu soleil pululu nde tokozonga na bato bazana sima ya singa na kote ya bana bilaka bazali pe ebele kuna nde coveron to peso maloba est-ce que nazoyokana kitoko penza na banina ko pesa bino nyonso mbote et puis je m'excuse directement de cette absence, ce longue absence bon. Mais le côté académique fait en sorte quelquefois on doit s'isoler, voilà. Loko liboso, papa Sambona soko permettre ngana zwata 10 secondes pour dire personnellement mon admiration envers mon cher frère, mon cher père, ne moko linga ko tumulango veron botama na 86 na ko posa papa na yo Mutando Pay. Je me rappelle déjà de cette époque, il y a quelques années, hein, quand je cherchais à te rencontrer, et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux cesser d'admirer pas ton savoir, mais la rigueur à laquelle tu mets pour analyser chaque chose. En tout cas, ça m'épate. Il y a solo Mutando Pay, Magambolobi, Ozana raison, mais il y a rectifié, il y a kaka. Le problème, ce n'est pas l'intellectualisme, entre guillemets. Ce n'est pas être intellectuel ou ne pas être intellectuel. Le problème, c'est être aliéné ou pas. Là est la différence de la chose. Parce que, donc, nous sur le Biwana, je suis tout à fait d'accord, je n'ai rien à retirer dedans. Moutou Azoko juger, Azoko prendre sa décision, Azoko, entre guillemets, formaliser sa pensée par rapport à une constitution qu'il n'a même pas constituée lui-même. Qu'il n'a même pas... Donc, en gros, il ne comprend même pas grand-chose qui est là-dedans, mais il veut dire selon la constitution, selon ceci, selon cela, etc., etc. Voilà, donc ça, c'était juste pour dire que j'étais tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. La deuxième chose que je voulais dire, là où je suis tout à fait d'accord avec toi aussi, c'est qu'une fois qu'on pose les problèmes,
problème il y a lelo ezali ke ndeko na biso nde toka ke na liloba na ya liboso ezali ke bandeko na biso bazo kokufa na l'est bazo kokufa mingi donc pratiquement plus d'une nation qui a déjà été désignée entre guillemets. Comment faire pour arrêter? Donc dans l'urgence il faut arrêter ça, mais la solution de ces problèmes, on sait que n'est pas une solution qu'on peut obtenir à partir d'une certaine diplomatie européenne. C'est juste pas possible. Parce que ce qu'il faut, et que na nenga minduki, on a nenga diplomatie boina boy, donc tout est européen, c'est la biswango. Biso zala impossible parce que bateau clé boy c'est que biso bazana plus de centaines d'années d'avance par rapport à nous. Donc solution autolingato tient en place et qui suivra entre guillemets une diplomatie européenne, une diplomatie internationale, etc. Ils ont des centaines et des centaines d'années déjà. Quand nous on était encore sur les champs, ça veut dire en train de couper, quand nos arrière-grands-pères, c'est qui était parti malheureusement par la Grande Rivière aux Amériques en train de couper la canne à sucre, c'est qui était resté, qui était en train de faire du coton dans les fermes à Tamba ou je ne sais pas où, à Saint-Thomé-Principe, et ils étaient déjà en train de construire les codes de l'esclavage. Il y a les phénomènes Lynch, les codes Lynch. Émission il y a quelques années au passé. Donc tant que biso tozoko kata kanan ba matiti pona bango rolambelara bango bazoko construire déjà ndenge nini bako contrer likambo oyo ndope na zambwa na bako salango donc na 2015. Autrement dit, ils ont des centaines et des centaines d'avance par rapport à nous. Ça ne sera pas possible. Mais Moutazamouane a dit une chose, Moutandope a dit quelque chose qui était énorme. C'est qu'il faut revenir tozong anabobiso, entre guillemets. Ça veut dire que la solution, il doit être cherchée dans un domaine qui n'ont pas de main là-dessus. Parce que Frantz Fanon disait que s'il faut laisser notre destin dans les mains, s'il faut chercher une solution pour notre problème sous sa forme occidentale, vaut mieux dans ce cas-là laisser les Blancs faire pour nous, parce qu'il le fera mieux que nous-mêmes. En fait, le problème, il est là. Des problèmes, pour moi, ceux qui la solution viendra d'où? Pour Nangai, réponse, la solution viendra déjà na bobiso, na nengenini. Quel était le paradigme dans notre paradigme, mais comment est-ce qu'on résout les problèmes? Yango nazoko kamwaka mikolo yo mutandope na kokotso na ba problème te, mais tu sais très bien que ces gens-là sont des faux. Nazoko mona ba bazoko bimara lelo ngana za mwana bilaka boyena boye ki intel aza satan intel boyena boye. Est-ce que vraiment na bobiso na kinzonzi ba résoudre likamna nengwa bongo? Kimbangu oyo alobaki tokozonga na bobiso o alobaki bana bilaka bakoya, lui qui était très attaché à sa tradition, lui qui était tellement attaché à son paradigme, yem tarotinda bino beau agir sous cette forme là. Écoutez, je vais vous dire une chose, hein, mes frères et sœurs, je ne doute pas de votre bonne foi entre guillemets. Mais Jeanne d'Arc aujourd'hui, d'ailleurs la semaine dernière, j'étais à une conférence ici sur mon université, il y a un chercheur a tout simplement démontré que Jeanne d'Arc était malade. Donc, Azalaki donc il avait l'impression d'avoir deux personnes dans sa tête. Beaucoup d'entre vous, ce n'est pas qu'il manque que vous envoie. Je sais que vous avez la bonne foi, mais vous êtes peut-être malade. Entre guillemets, vous êtes peut-être entre guillemets, voilà. Après, certains sont des menteurs, les autres, donc bolingi ke na bolingambo kana bozoko tsa komba kimbangu. Mais je comprends votre souci, mais arrêtez, laissez Diangena tranquille. Laissez-les tranquilles. Oh, asalaki nini na asalaki naba mindele basalaki moi ce qui moi asalaki ozalaki. Mais aux autres baksasu su ba nini ba malheur pour namboka na biso po bakoko na biso balinga lokuta te. Il faut arrêter franchement.
bakoko na biso balinga lokuta te oyo wana boza kosala wana laissez tomber, ça ne sera pas comme ça. Moi je l'ai déjà dit dans les années, dans les mois passés quand j'avais encore quand je venais encore dans la radio, et Mbutandopé, je le suis très souvent, il a dit que ce n'est pas par là qu'il faut y aller. Il faut s'asseoir, il faut qu'on rediscute sur notre problème. On a un vrai problème, mais ce n'est pas comme ça. Oh, je dormis, Kimbang m'a dit que Diangen avait maudit. Arrêtez ça, ça ne servira strictement à rien. Des un, vous ne changerez pas les Kimbangistes dans leur dogme, dans leur vision des choses. Mouta Robert Mokolo, quand il est dit, le pauvre d'ailleurs, il dit, vous pensez que chez les Kimbangistes, il n'y a pas d'intellectuels? De un. Et de deux, ça ne va changer en rien, parce que ce n'est pas... Vous allez au Kimbang, vous ne voyez pas Kimbang, parce que la personne qui voit Kimbang n'est pas comme vous, déjà, de un. Et de deux, on n'a pas besoin de voir Kimbang pour être crédible. Kimbang, il parlait de... Donc, Bano Bazanabo, il suffit d'avoir une pensée qui est dépourvue de toute malsaine occidentale pour que Kimbang soit avec toi. Nous sommes tous des Kimbang, on a tous un Kimbang qui sommeille en nous. On est tous des Kimbang, entre guillemets. Donc, arrêtez de venir avec votre histoire. Oh, Boena Boye, oh, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a plein de conneries que vous dites. Ça ne veut absolument rien dire, mais vous voulez forcer, ça ne servira à rien. Donc, mais malheureusement, Africains, on est les seuls gens au monde que, une fois que tout le monde sont assis ensemble, ils sont divisés. Les Kambana, ça ne vous choque pas? Et vous qui venez au nom de Kimbang, vous venez encore pour diviser? Mais arrêtez vos conneries. Ça, c'est de la bêtise. Qui est venu pour diviser, en fait? Parce qu'aujourd'hui, on ne pas, François Milaï, on veut jouer l'intellectualisme, mais qui, en fait, au juste? Il faut expliquer, Maramou, clairement. Qui? Parce que toujours, tu passes à bâton, la bouche pour le macamo. Aujourd'hui, il ne faut pas besoin de comme si tu as un sentiment. Pardon? C'est ce que vous faites, malheureusement. Je suis désolé. Laissez-moi terminer. Je vais vous dire une chose. Hein. Vaut mieux passer pour un coin, fermer sa gueule, dès que ouvrir sa bouche et parler, ne laisser aucun doute sur sa bêtise. Ça aussi, je vous l'ai dit. Donc, c'est dommage, je vais m'arrêter là. Si vous voulez qu'on débatte sur ces choses-là, arrêtons de diviser, revenons et recherchons plutôt ce qui nous ressemble. C'est qui? Il faut te préciser, toujours diviser nous. Calme. Soit ils ont ban d'accord, un instant, j'ai la communication. Vous parlez trop, on va me couper là. Bouta Robert, je suis désolé. Je suis désolé si je vous ai, entre guillemets, froissé. Ne fais pas ça. Mais ne fais pas ça. Sois pas comme ça droit. Bouta Mukolo, tiens, micro off. Bouta Véron, continuez. Oui, nazo chaboli misanga ibandeko nana nzela na bana. Si vous voulez que je résume ma pensée, parce que je vous suis tous ces derniers jours. Si vous voulez que je résume ma pensée, elle est comme ça, elle est simple. Asseyons-nous, Tofa Nanase Anzete, et cherchons ce qui nous ressemble. À partir de là, en prenant chaque aïe avec Naboko qu'on a vu ce Zalaki boye. Et là, on va planter un arbre d'épée qui va pousser. Mais si vous venez avec vos révélations pourries, bêtises d'ailleurs, ça ne marchera pas. Voilà, je voulais rendre micro. Merci, tu n'es pas un bouton longi et puis un bouton soleil pour l'une de tes la bana bilaka na équipe na bangokuna. J'espère que tu as aussi sa tour à battu baza présent na 4A. Dès qu'on longi, tu peux se maloba. Matondo mingi ndeko mbwana pe na bandeko nyonso yo tozana sanzete. Est-ce que nous avons yokana?
Très bien, très bien. Ok, d'accord, merci. Nasepeli mingi susu nayoka bino eleki ba tango mingi penza. Bon, likambo to kutani lelo ezali likambo ya est. Ndenge ba ndeko basoko kufa toluka solution to yoka ba ndeko est point de vue na bango et puis tala ndenge ni toko bima. Solution otam se ko utapa na biso tam se utapa na biso te mais tuza na sante te tuzo loba o oyo kozoma awa tango to misango ba misusu pe ba koyoka tango misusu idemo koya ko s'ajouter pour être to bima na kati ya enfer oyo toza nango. Alors ngai penza tango zo kotala makambo est eza ko pesa ngai pasi. Bon ndenge bandeko wa utolo ba liboso na ngai bona yebi penza mingi te à propos ya ba cause ya ba problème en ndenge zo likana est kuna sugeza nini sugeza ko manque identité sugeza ba ya tout ça mais naza ko mona ba Rwandais na ba Ougandais baza ko boma ou baza ko occuper ba territoire ba stratégie oyo baza ko sala na tangaki document moko boye après avoir koboma 8 millions, bon disons combien de millions je ne sais pas, puis bah me souviens faire malade, bon quand même chiffre comme bah 8 millions, bah 10 millions au Kende, c'est quoi bah changer stratégie parce que ezali en dehors il y a le fait que bah européens bazo luka bah bon bazo bah richesse, mais na région intérêt moko particulier ezali pe wana na ba voisins na biso ba occuper ba territoire. Babandaki c'est vous les gars. Hey. Allô? C'est bon. Allô? Allô? Nakatani? Non. Ozali, buta mukolo tya micro off. Alors, série moko babandaki ko kanga ko boma ba chef coutumier. Bon, tango sili ba chef coutumier avant ba chef coutumier bomonde bazo ko bebisa basi. Bon, moi si ozomona moi si muto produire bana. À produisaka biso ne te pas moi si bomi moi si donc veut dire que monde ezoko kufa voilà de un ba baby si basi belé donc basi no mingi kata bobota souté donc population ekokita lelo oyo bakomi ko buma bana oyo lobi balingo koma na 10 ans 15 ans balinga koye balinga kokoma pe ba intellectuel oyo balinga kokonza ba côté wana baza kokufa basi baza kobota souté donc population ezoko kita après avoir tué nombre de lobaka wana ceux qui combien de millions mais sikoyo bakomi na stratégie mususu et puis na document ka pe na tangaki wana baza na ba infiltré na ba administration nyonso ba côté kuna baza ko limusa ba repère nyonso oyo ezali ke nani azalaki awa nani azalaki abaza kolimusa bato baza kotika bacontre na bango baza kokima kose réfugié pa mosusu donc ezali likambo trop sérieux il faut le plango na badimension nyonso tokolobela biso makambo nyonso mais réalité oyo eza na terrain bavoisin na biso baza kokota baza koyiba biso mabele toza na administration moko te ndenge ndeko mosu alobaki oyo elekaka na comment dirais-je na Bujumbura kuna bazo bayebi nani aza étranger pas na biso makambo les até alors responsabilité mingi bien que gouvernement na yebi ce gouvernement ya génération nini mais bana Kivu oyo baza na diaspora baza partout il faut vraiment botter les mains pour boye baka déjà ce qui ba document monsieur les ala rappelé OK oyo eza comment dirais-je la généalogie ya bato oyo batikala soki ndenge nini en fait il faut bacongolais bana est oyo baza na diaspora en Europe en Afrique partout botelema biso toko soutenir mais d'abord bino botelema pour situation là ezali très grave
ba chef coutume bazo kufa o ba yebi bakambu bazo kende basi ba bota susu te mingi na bango bana o balinga kokoma balinga ko remplacer bazo boma bango donc ils ont pas stratégie makasi donc merci ils ont ko préoccuper ngai alors ba cause na éviter mais bazo koyoka mais pour la ndekoto lo alto lo ba boso na ngai to tikana ndele to makambu ya bana bilaka te soki ya nini bo pour makambu soki ndeto bino bakimbangiste na bato mosusu to na sijona te je te na lelo c'est makambu ya na est donc tout se concentrer na yango le reste to ko mona après to ko tala après to ko débattre bien mais lelo tout est dans une situation à est to ka bana est ba yebisa biso makambu ngo penze za kandenge nini bon voilà azali na zoko yoka zo na bino merci ninga o bezati merci papa zamana libisanga bulimisi bolimisi bandeko no sobazana poko lelo na kata conférence ezala ngo solo toyaka bateke po yo yebi nyonso tata osudi koloba papa verra lobi likambo kitoko epai kongola vandi tukabana kaka tukabana tosololaka te parce que orgueil elati congolais soki lelo mundele ayaki na afrique po profiter na biso parce que mundele ndenge papa na lobi mundele yebaki bien que défense moko quelque part ezali la spiritualité yango baprofitaki na biso eloko nyonso avant eya na matériel ebandaka na spiritualité soki bandeko bazotanga komo kimbangu komo dangenda eza te ke oyo bazokofinga non bolimbisa de bolimbisi kobateke poso si baklasi yo tangi buku ya mundele akomi mais mundele jamais kotanga buku yo mutu mutu akomi makaka komi donc oza mayela mundele non mayela mundi ya nzambe et différence mundele azwa inspiration ya nzambe mais yo mutu mutu azwa inspiration ya mundele bandeko tosololaka ndenga kimia soki munenga lobi likambo na yo koyamba moko te ke oloba non d'emblée sala ba recherche na yo oloba et puis to tika ba injig moko ya kibana mike ezo mena biso na eloko moko te masolo kitoko débattre tala na ndaki mission moko leki ya 2 jours passés et masolo maniema baki mingi te mais ba débattre kango na ndenge ya idongo ya kikibatu et puis mko leki na ndaki mission moko ya radio kacho papa dompa ba débattre na padambona makambu ya mama kimpavita elekaki na ninga bosembo. Mais pourquoi est-ce que tu as commis plus de 10 personnes, tu as commis Kousouana, mais pour Nini? Likamonio sur mon déconangaï, Batketerango na amour. Moninga lobi likamu, yokaye. Kuyate mamoko, non, ngakut naninga boyete. Mais yozo le bayo nani. Hein? Mais kene kuna na kivu kisa guerre, wana. Tout solo là. Tout est Kousouana. Bolim sangai to solo là tout ka kuswana plus tout le monde avant da solo là ka faut qu'il y ait une division mais pourquoi la division ba ko na biso ba ko vana ba ko solo là mais ba ko za ba compromis mais to tangi ba ka te belé mais toujours to vani to solo là faut que to swana faut mutu mo ka le kabaninga o le kabaninga pozwa nini matondo to solo là merci. Toke pa ndeko Soleil Pululu avant tozongela équipe ezana sima bana bilaka ndeko Soleil mbote na papa za mbona mbote takandeko nyoso tuka esengo mingi ya zala bino me makelele mo bozoyoka nazana makelele makasi awa koloba o zalingana loba bandeko o ba précéder ngai bazalaki tellement makasi na malomba o balobi bayibinga presque nyoso nalingaki na loba mais na kozongela ka le ko moke pona ko compléter ko bakisa wa ngai par rapport ya o elobami ezake pour ne vraiment pas répéter hein ou le elobami pardon kimbangu o tozolo bela pe oyo bien que le sujet allait sujet ya biso ya est mais kimbangu a été beaucoup cité. Na habité personnage ya Kimbangu est-ce que azalaki personnage moko oyo atikala kaka na Congo tozolo bela oyo Congo batu basalaka Congo oyo ezali issu ya conférence de Berlin yango nde ezali dimension ya Kimbangu po soki na kanisi na
discours oye à salaka buku si oye à pesaka abandaki kolobela nde oyo ezalaki cause ya moto ya moyindo esika nyonso azali mais nayebi te mpona nini ntango biso tolobelaka kimbangu tozwaka ye toujours kokangisa ye na makambo oyo etali Congo oyo ezali koappartenir jusqu'à preuve du contraire na bandeko na biso oyo ya babelge ndenge toyebi ndenge bango basalaka mosala ya kobanda na razia négrier ti ememi na colonisation ti na lelo oyo situation toza komona na oyo tozobenga mpe ete na biso ya Congo. C'est vrai que ce qui se passe là-bas ezali eloko moko motu moko te oyo azali na kibo moto boye akoki kondima ke bandeko bakufa mais pasi wana nyonso wana eza kaka na biso moko. Je pense que biso moko nde futo mitala entre biso mpo oyo azoboma kuna boye eza kaka moto moyindo azoboma moto moyindo oyo azoboma kuna eza kaka congolais mpe azoboma congolais oyo ma nyonso esalama kuna bien que peut-être eza téléguidé quelque part mais responsabilité ya biso mpe biso bato biso moko baconcerné eza quand même aussi des mises que de façon que ceux qui aussi ma responsabilité na biso totali en phase ce qui nous arrive au lieu à chaque fois il y a ko voir que responsabilité na biso soit na ba mythe ou soit na ba mindele pe oyo bazak na boyité pour contribuer na beaucoup na oyo ya na ba mabele na biso mais responsabilité na biso pesa quand même makasi po lelo oyo ndenge biso tozotalela mokili eza na façon moko oyo ba pesi biso ko pesa. C'est-à-dire que la boussole oyo tozo ko utiliser ezo ko indiquer biso direction moko oyo biso nyonso d'une manière générale tozotala la direction oyo wana. Est-ce que c'est une direction wana nde biso total? Est-ce que ba solution ya ba problème na biso eza na direction oyo wana? Peut-être qu'il faut tourner ma nini ma kanisi na biso pe regarde na biso ici ka oyo solution véritable venir koya de manière à régler les problèmes définitifs. Tout à l'heure, on a une découpe à l'obaki du camp, il y a NZT. Et Bako, qu'on a vu autant de sur la NZT, même si vous avez belé, mais ils arrivaient quand même, il y a le bas, mon copé, le bana, et ça qui résout des problèmes nabiso. Autant la NZT, NZT, ça composé dans ma branche, ma feuille, ma bilo qui est belé. Quand c'est ça rara ombre moko. Ce qui, en quelque sorte, ceux qui profiter de la sagesse ou wana, à comprendre dans la NZT, ezake ombre ezaka be moko soki tokobi na penser moko ikanesi moko ikanesi oyo kosala ke non biso tozo solution na problème na biso ikozala malamu. Voilà na soki wana pona ba liboso pi na passer par le puta zambo. Merci boye to kei na sima ya bana bilaka to kene pa ya bana mwana bilaka kuna mwana bilaka yo mto banani bazana sima tita ko bana koyebisa biso nana no kotsaka kuna meto ke na équipe na kuna bana bilaka. Mwana bilaka soko zali wana to peso maloba soko silisi o pesi pe bandeko bazana sima na yo. Matondo muta matondo en plus na opesa plus maloba na bamuta tozana bango awa comme ça bango ba bakisa moya bango matondo. Oui, muta ndombele. Mbuta na mwana. Oui, mbuta na ngai mbote kuna matondo mavimpi. Mavimpi mbote. Na sepeli mingi kwa na moyoka ba sefulema nyonso oyo eleki awa na likambo na biso ya bandeko na biso ya est ya solo likambo ya est ebandi lelo te na ndenge ndeko na ngai alobaki makambo ya miche c'est-à-dire na biso na bokoko na biso balobaka boye soki na ye ekomi motane ezali faute ya nani? Faute ya bakulutu ya solo. Soki totali lelo tolingi olobela biloko parce bato bata komélange biloko frere banitisa totika mélange ya nani ya débat ezali sikoyo toza na problème humain ya bandeko na biso baza na un problème humain. Soki basangi problème humain c'est-à-dire esengeli toyeba baese na bacause. Mais ngai na koloba mingi te, je pense que problème ya biso ya bana ya Congo pe
bana ya Congo belge problème na biso c'est dans la mentalité na biso ce qui totali depuis 1930 la génération de 1930 oyo baye kozwa indépendance na 1960 bazalaki déjà majeur mais baleadership wana bazalaki formé na quelle mentalité pour amorcer la libération ya mboka na biso bato wana bagrandi na mentalité ya paternalisme ya colonisation belge alors bacomportement wana yango monaki na baéveil ya des années 50 la formation ya baparti politique et comment qui baparti politique te mais comment qui de groupes politiques ethniques c'est-à-dire parti politique c'était des groupes politiques ethniques c'est-à-dire mutu na mutu na ethnie na ye lutter na forme na ye parce que on a mutu moko tezalaki na leader moko te comme bandeko na biso bachinois Mao était un seul leader a formé bato na ye pendant 48 ans a formé bachinois a formé langue ya Chine a formé biloko nyonso abi ya langue ya Chine bachinois bazalaki deja capable na 1948 capable ya kolibere mboka na bango parce que basalaki eza Chine moko lelo naza koparle problème humain eza problème humain quelle est aujourd'hui la communauté politique nationale du Congo et ezalaki formé comment pour que lelo tokóma na niveau oyo tozali oyo ndeko na ngai alobi makambo ya mythe alobaki problème moko ya nini aposaki question soki nani mutu akreaki Congo belge alobaki kaka nani mutu akreaki Congo mais ngai na ajouté Congo belge parce que Congo eza Congo mosusu Congo belge eza mboka mosusu ya deux to distingue wana donc lieu porté à fabriquer na ye na kofabrike bapays na ye ti aye kopesa mwana bandeko na ye na 1908 bayebaki pourkua basalaki mboka wana e lelo mboka wana ti lelo image wana donc sekele wana oyo sekele ya 1885 ti lelo eza kohanse bagénération na biso ti bagénération eye kokotama na 1930 oyo baye kogere soi-disant l'indépendance ya mboka mais parce que formation ya communauté politique nationale ezalaki te et puis eza te jusqu'aujourd'hui toza na ata paradigme moko te nayebi te kele biso oyo eza na paradigme lelo oyo ekokoloba te biso toza opposant contre ya pouvoir économique ya multinationale wati yango na kati ya Congo na biso lelo donc nakanisi ke nazomona te toza kosedefle la première des choses nga na lobi na solution nga na moni que ozala na
comment kaka ba diplôme ba doctorat ba nini tout ça mais ça là eloko moko te. Donc il faut revoir problème ya mentalité de notre diaspora à l'étranger et puis aider bande qu'on a vu sur Batika dans Congo. S'il faut faire des voyages quand on a de l'argent, faire des voyages des sensibilisations mawa banda yango aye ko sensibiliser ko songa minduki ko sabana batu ils sont encore meurtris. Et ça pour c'est quoi si ba ndele na comme si problème nangai c'est réorganiser la diaspora. On va dans mongo so bazo yo kangai, il faut mettre l'argent à ni pour organiser la diaspora dans tous les domaines. On a Belgique, dans le domaine à nous avons combien de médecins pour que pour ça là, association de médecins congolais. Nous avons combien d'avocats, nous avons combien de biologistes, nous avons combien de c'est comme ça que la diaspora a dit qu'on formait, diaspora scientifique, diaspora philosophique, diaspora pour les bateaux pour raisonner, pour ça qu'on prend la pour bateau dans Congo, pour bateau dans la moyenne de $3 à peu près sa cotisation. Ah, bah, on y a un bon, on met un bon. Mais comment tu peux évoluer dans la mentalité à Téhéran? Comment? Donc, on va créer maintenant la structure qu'on a déstabilisée en créant des guerres chez nous, en créant et puis, c'est ça aussi, on va fabriquer Ebola, les noms, mais va fabriquer médecins sans frontières. Donc, quand nous faisons discuter dans la radio, il faut réorganiser la diaspora. Tout ça, la diasporité, où il y a Kendeki avec tout ça, avec les Kabila, tout ça, la diaspora est dit les gens Kendeki, pour préparer vraiment diaspora mon coco ya solo. Parce que pour les États-Unis, le Canada, Awa, au Yokana, na chaque structure, bateau basana, Suède, bateau basana, na Sud, Amérique, il y a Europe, bateau basana, na Grande-Bretagne, bateau basana, Union soviétique. Il faut qu'on prépare pour ça la cercle de diaspora. C'est-à-dire, bah, juste parce que c'est amour. Pour ça, la cercle de diaspora, la tâche à faire pour qu'il faut recensement et matière grise. Pour ça, la recensement matière grise. Pas fini, on parle dans cet domaine. Donc, il faut qu'on a sorti à la unité, donc on va tourner la vision en vain. Donc, on compte ça, évidemment, on compte ça, tout ça. C'est bon, mais pour que les grands êtres va aider Bissot, il faut que Malobaka toujours, pour que Malobaki, Satan Zambé, à ça la jamais n'a pas zoba. À ça la jamais n'a pas jamais. Parce que nous sommes amenés changement, Bazali, parce que nous sommes amenés nous sommes Yakotanga, Yako, écrire. Jamais zoba a dit le moment que nous allons combattre, c'est un physicien mathématicien. Adam Moukoumou, ce n'est pas un Moukoumou que nous consacrons à l'année. Après, pour inventer bon, pour déstabiliser les mots. Mais, par exemple, dans la ligne, par exemple, diaboliser les bibliothèques qu'on y voit, parce que mentalité n'a pas les animaux. Il faut travailler sur notre mentalité. Il faut que Batou Bazan en Bongo, ou Bazan en moyen, vraiment, il faut restructurer notre diaspora si on veut s'en sortir la situation. Merci. Boye mwana bilaka ozana ba equipe kuna to yebite bozaboni to pese suma loba soki bosili sile to kepa muta Robert Mukolo. Mwana bilaka. Oui. Matondo mbuta pour l'instant na soko passer maloba na mbuta Robert Mukolo. Ko bande ko zoyo kanano pe ba ozo maloba après matondo. OK, to kepa mbuta Robert Mukolo soko za près kuna na ebiko za ko conduire après yonde to kozongela na l'invité du jour ndeko shindano. Mbuta Robert Mukolo. Oui, bandeko. Nazape na tunnel là, on a été soki na okota bien. Na été soki bozo landanga yi.
Très bien. Ok. Donc, merci. Nambota muntu awuti koloba. Difficulté munene. Bon, sujet du jour, torozong la wana. Koyokana entre biso ezali problème. Deuxièmement, on ne réfléchit pas assez. Ba docteur boni tozana bango bazali formé. Mais ces docteurs-là, on dirait que ce sont de bana misala ya Occident. On dirait, regardons depuis les années 60, l'indépendance pour la plupart des pays qui ont la colonisation. Depuis les années 60, il y a combien de docteurs? Ça c'est un. Le docteur Wana Nyonso, ceux qui ont un diplôme, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, âge ba diplôme on bazwa soki total ndenge ba occidentaux bazako komi bongisana nous soki tosali comparaison avant tozonga na makambo mboka okomona ke mwana arobanda musala peut-être à 18 ans awa ti au moins vers ba 40 ans muto akomi stable à Bali à Zanindako et il s'organise. Mais nous commençons les études en retard oye ko banda osali doctorat oye koto na 25 ans ou bien oye na 30 ans au sali ba étude licence aussi ici ok au sali doctorat ba makamnyon so oya aussi ça vers 45 50 ans déjà tu es vieux. Bon, maintenant posons la mentalité de chez nous fait que mutoeke na poto signifie que koto ezalaka bien makamnyon so ezalaka bien, il faut préparer biloko kenenango. Il va chercher des petits boulots qui n'ont rien à voir avec ce doctorat qu'il a fait. L'état luka musala wana azwi biloko asali conteneur awokoma kuna musala eza komona na te na thèse na ya doctorat ya uti ko sala. Finalement, il préfère encore peut-être asali voyage moko azongi et il vient ici aya ko sala misala moko ya pambala les études que le pays lui a payé et que ina mai kaka boye, on perd beaucoup de temps en étudiant pour rien. Spécialisation, c'est bien beau. Avoir des gros diplômes, c'est très bien. Mais la suite n'est pas là. Awa bango moko basala ndenge nini. Basako fonctionner aujourd'hui diplôme na yo ya secondaire 5 au bandi ko sala. Aujourd'hui poste ya musala au vandi. Alors maintenant, osako continuer. Ceux qui ba étude mususu ezali osako parfaire ba étude mususu. Oya ko soit diplôme na musala na yo eza déjà très avancé. Alors différence ezali na sikawana. Yami bale ndenge mbuta muntu awuti koloba. On ne s'entend pas. Oh, ngana pesi mbongo na ngana ba cotisation ba kolia nga yango ba kosala boye ba komela ngai, on ne se fait même pas confiance. Na ndenge tozali ko tambola, na ndenge tozali ko zala na kati ya ba Occident oyo. Deuxième temps, tozali même pas comprendre conscience, la conscience historique de notre existence. Bolinga, te bande ko boza koyoka ngai, mundela linga mutu mwindu te, atato bali bango. Balinga la biso te. Il y a un vrai problème racial. Mais on dirait que biso tozaka nango conscient te. Problème racial ezali, atako sali ndenge nini. Bazali na politique moko ezalaki mise en place par Eisenhower aux États-Unis, basé sur la discrimination positive. Qu'est-ce que c'est la discrimination positive? Barozwa quelques intellectuels, comme ici bango lokola ba mindele. Alors oza ko sala okomi bazuyo kama échantillon moko bache yo kuna na kata ba mindele. Alors okozwa ba conditionnement de vie nyonso. Sikoyo place ozali kuna obandi ko banga. Ozo ko banga ke soko négliger musala awa, musala ezokufa statut social ozanango ekokufa. Conséquence, on commis un chien qui lèche les bottes. On a léché les bottes, lèche qui. On a imposé les sale. À l'envers, dans une situation, mon côté, on a encadré les biso, bref, histoire égalité. Nous avons un grand déficit dans ce sens-là. Il va falloir que tous les moyens, les moyens, tous s'organiser comment on peut faire des choses qui pourront nous donner confiance en nous-mêmes. Mutubundi azana confiance na mon côté. Kaka kolanda, alingi ko somba bilamba ya cher. Mais baza koyeba te que tout ça c'est psychologique. Ba magazine nyonso wana eteka biloko cher wana. En réalité, on veut vous voler de l'argent.
mbongo nyonso ngoza nango okosala oke osali obima mate tongo oke kosala musala ozongi ba mbongo nyonso oza kozwa wana oza kosomba sapato ya 700 euros 800 euros mais osombi olati et après il n'y a rien. Alors c'est une façon de nous confisquer l'économie qu'on a gagné durement en travaillant par bilamba wana. Ata olati pantalon à 500 000 $. Au sal... Mais ça donne quoi après? nayebi te na banza ngai naza sukoyoka mbuta Robert Mukolo te ou bien ezali OK. Ça c'est un vrai problème na niveau ya biso ba Congolais, prise de conscience wana to c'est déprogrammé. Koso ba parfum très cher, koso ba sapato très très cher. Mais c'est bien de se bien s'habiller, d'être propre, mais résultat nango ezali après. Parce que bilamba wana au sal et après qu'est-ce que ça nous donne? Ça ne nous donne rien. On nous ruine et aux akosala. Toza kotala likambo moko na moninga moko avocat awa na Canada. Bana oyo baza kouta na immigration. Par exemple, sombi voiture. Bandeko ba assurance eza plus cher pour na ba combo les noms exotiques. C'est-à-dire ba combo net ba Robert Mukolo, ba nani ba Zamboana, les noms qui n'ont pas la consonance ya ba Mindele. Donc, pour la bango, la compagnie d'assurance, ils ont taxé bango plus cher que les autres. Alors, deuxième problématique, l'immigration, ils ont aussi un véritable problème. Un véritable problème, c'est-à-dire que Bagoya, ils sont reçus par la mafia, la drogue na bango. Alors, nos enfants tombent victimes. Il y a la drogue, c'est eux qui importent la drogue na Sud-Amérique, na Colombie, na Bissikawana, mais ce sont les Noirs qui se retrouvent en prison. La ville de Montréal est une ville blanche, mais la population carcérale est complètement noire. Et c'est la même chose dans toutes les villes nord-américaines. Bon, ce sont des difficultés. Bon, ce que tu as dit, ça l'appelle ils n'ont pas une bonne vie. C'est la même chose. Mondela Costa Kabiso, ils nous manipulent. On dirait que Bavanda n'est pas beaucoup boyé. Yokani, comment ils doivent se comporter en face des Blancs. J'ai encore un autre ami qui venait de Congo-Brazzaville. Il y a Awa, dans l'école Bogo, il y a aviation, ils allaient à Awa boyé. Ils allaient dans la rive sud, à Montréal. Alors, type wana koya, même balayeur et avion, baza ko mona pilote wana lokola inférieur pour na bango. Alors, il m'a raconté des choses terribles, bande konangai. C'est-à-dire que Mutumwindo, jusque là, nous avons un problème de prise de conscience. Makambo eza koleka na Kivu. Pensez-vous pourquoi il y a des guerres? James Scram, c'était un Français. A Kotissa, Makambukuna, Minduki, a Bomi Bandekona Biso. Biso, francophonie, on rigole. Mais on est heureux, on est bête dans notre façon d'être heureux. Bazako Boma Bandekona Biso, nous sommes heureux. Wane Sili. Sécession Moussousweye na Est Kuna Oyo Mubuto Akendai Kokosala, le Camagnola, évidemment, c'était avec Bitumbana James Scram. Ba français, ba longwe, ba anglais, ba yé, ba rwandais. Ba rwandais, en réalité, c'est pas des rwandais, c'est l'Angleterre qui nous fout la guerre. Bon, mais question, tout ça qu'on s'est posé, c'était pourquoi Bissau? Pourquoi pas ailleurs? Ba okende na Arabie Saoudite, on a sala un peu tour du monde. Bon, moi, ba tubazali, ba zoba mingi koleka ba noir bazate. Ba arabe, ba landi biso na buzoba. Mais après, ba moni ke bazaba ndeko na bango, ba komi ko négocier. Mais biso, tozali na difficulté mounene. On dirait que les quelques mots, on te dit tu es beau, tu n'es pas comme les autres. Alors, on dirait que ça nous flatte. Ça nous flatte dans le sens du poil. Et puis, prise de conscience ezali nécessaire. Et puis, Yami Balé, je félicite Ndekomoko Alobia Wagre.
toswanaka na radio bamosusu soki amoni azwi 2-3 phrase na université moko boye abimi nango na radio awa akomi gange azokomona ke ye kaka moto alobaki likambo yango et la réalité bandeko. Donc véritablement toi na problème biso bato mwindo toi na problème. Il faut prise de conscience, organisation ya diaspora et puis na bamboka kuna. La question qu'on ne se pose jamais, bakoko na biso, on a transporté 100 millions d'esclaves de l'Afrique. Il y avait 3 points d'esclaves. Il y a Marcas, mais dites-vous, 100 millions de ces habitants qui étaient là, ils parlaient dans quelle langue? Comment ils communiquaient? Pourquoi quand les lotos en français, ils ne communiquaient pas entre eux? On a oublié notre histoire. Histoire Nabiso, et le Kolato Bossana histoire, c'était préparé pour nous mettre en esclavage mental. Et cet esclavage mental nous a fait que les lotos ont la possibilité de bimate. Alors, nous pouvons nous retrouver que na kati ya mundele un fort resate. Mutu moko te ko bande loko a bandi angoti asilisi. Oui, comptons aussi que il nous torpille. Ezali ba torpille ezali osoko tomboli mutu ba bomio. Soko tomboli mutu ba bomio. Remarquez que tous les nationalistes africains, surtout congolais, ceux qui ont tombé le moutou au Koufi. Regardez Lumumba, regardez les autres. Maintenant, il y a bon Occident dans le main noir, donc manipulation, mon côté aux alliés qu'on subir, les gens ne se rendent pas compte. Nous sommes manipulés jusqu'à la moelle épinière. Mais tout ça, la la manipulation wana. On n'a pas de choix que de s'unir to lo balikambuna solo to solo la biso na biso to yo kanaka totala ndenge ni toko chalo kolo ndenge ni toko tambola. Troisième élément na koselisi la wana bino kuna na poto bobimisi mouvement ya combattant depuis mukolo botambola ki na photo ya papa Simon Kimbangu na babalabala. Pourquoi Mundele apesa ki biso oyo tozali kosenga te? Parce qu'il s'était demandé, tout le monde, Joseph Kabila, ba ville nyons, ya Europe, ba tuba tamboli, na ba bébé, ba maman, na ba pousse-pousse, na bana, parce que tambola pour protester. Si la démocratie égale le peuple, ndenge ba yekola na démocratie athénienne, ezali peuple, le peuple congolais s'est mis debout dans toutes les villes occidentales, y compris en Amérique, en Afrique du Sud, partout, ba télémi. Mais pourquoi bateau bah pesa ki biso possibilité ya kolongola président wanate parce que le peuple s'est exprimé. Mais kuna pas nabino kamwa eloko mukeboy oyo ba beti mke na France ou la fois dernière tozaye kota la adoption des enfants par les familles homosexuelles. Ba tono so ba telemi ba bimi na ba balabala ba tamboli kotambola ba tamboli, la loi a changé et ba décision ezwami noki nokite. Mais pourquoi pas pour nous? Merci. Tout simple parce que nous avons un problème racial. Prenons conscience que tous les noirs, donc changer à thé, tous les noirs, prenons conscience, identifions-nous en tant que noirs pour évoluer dans ma communauté. Merci, merci.